Eza vraiment pasi. Bandeko nanga. Histoire on alingi na bete la bino lelo ezo sala pasi. Pasi penza pe mawa. Mawa penza makasi la famille. Ezo sala pasi. Bandeko na biso ya ba Congolais bazo kufa. Chers compatriotes. Ezo sala pasi. Pasi ya mingi na motema. Pasi vraiment. Na ba pays mosusu. Baolinga ba Congolais te. Baoboma ba Congolais en coulisses la famille bokondima te. Baoboma bandeko na biso ya ba Congolais en coulisses la famille bokondima te. Bokondima ta mukete la famille. Ekomi kosala pasi. Mosusu tozo mituna. Totikala na Congo bazobomaka bato. To kenda ta na ba pays mosusu na ba pays mosusu bazolingaka biso lisusu te. Na ba pays mosusu kutu koboma batu nde ekomi somo. Koboma ba Congolais pas ke batu te, mais ba Congolais. Façon na ba pays mosusu bandeko nanga bazoboma ba Congolais la famille bokondima te. Lelo na ye na histoire moko bandeko nanga eosala penza pasi pe mawa na motema. Ta on amona ki ba video bandeko nanga ba relataki nga nanu histoire na ndimaki te. Tango ba eko tindela nga ba video comme preuve la famille na yokaki zoto malili na yokaki mawa makasi na yokaki pasi o balobaka pasi na motema esalaki nga pasi. Esalaki nga pasi la famille ndenge bazoboma bandeko na biso ya ba Congolais la famille bokondima te. Salut cher Bouchou. Salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na ye na sangomoko ya pasi. Na ye na sangomoko ya mawa, na ye na sangomoko ezosala pasi mingi na motema. Bandeko nanga eza sangomoko ezosala pasi, mais avant na kota kuna, ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko, je m'excuse, Yabatoli et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka ya bino Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tokendaka talela PR na yo oyo zalandaka biso. Soki omoni keno eza nango tongo na osenga na yo tia mwa c'est quoi encore petit déjeuner na yo oliaka. Soki omoni keno eza nango midi baliaka repas tia mwa repas na yo préféré olia. Mais ce que monike eza nango pourquoi en tout cas na osenga na yo kandenge ezalaka kotisa pe soupe na yo na système moko ya bien la famille kota lia na système moko kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Eloko na boyaka ezala te ke no olandaka Étoile ozana nzala. Yango na encourageaka toujours batu balia. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo
etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Ba solution ya kilikili, ba solution ya kafu, ba solution surtout ya somo. Gavker ayena ba solution bandekunanga. Yo penza omoni keno mikolo yo nzoto ezoya nango ka munene sans raison. Na minute na osenga na yo kota na Gavker kuna eza na bakisi bakopesa pona ko diminuer nzoto na yo ozongela ndenge ozalaki kala. Ozala kutu ata na besoin ya kokota salle de sport te. Wana kisi kaka omonaka ndenge nzoto na yo ekozonga, taille S na yo ekozonga na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga ka ndenge na bandolo bana yebandeli eosala pasi penza pe mawa komona ndenge ba pays mosusu ekomi koboma bandeko na biso ya ba Congolais. Bandeko nanga ba bando relater nga histoire moko ya ndenge ba Angolais. Je dis bien ba Angolais. Toyebi ke na Angola bandeko na biso ya ba Congolais baza kuna ebele. Eza kutu na ba Congolais mosusu bazwa deja mikanda ba résidence penza ya Angola ba ngongo pe ba community ba Angolais. Ebele ya ba Congolais na biso bazwa deja mikanda wana. Yango esalaka keno ata na ba poto omona mutu mosusu aza Congolais de père et de mère, mais parce que azwaki résidence na Angola, parce que azwaki mukanda ya bien penza makasi na Angola na ba pays mosusu akomi neeka Angolais to Angolaise, mais de père et de mère aza ne Congolaise to Congolais bazwa penza mikanda. Yango esali ke ti lelo bandeko na biso ebele ya ba Congolais bazalaka toujours na Angola, bazo vivre kakuna baboti bana na bango pe babali kakuna baboti, donc vie ezokendaka bongo mais ya pasi. Tango ba relatanga histoire que no ba Angolais bazo bomaka ba Congolais na biso en coulisses. La famille information wana nandimaki yango te kotala ndenge bandeko na biso ya ba Angolais balakisaka toujours bolingo envers bandeko na biso ya ba Congolais. Et puis tomona penza te ke ndenge tomonaka ba pays mosusu bazo bundisa to bazo sambwisa to bazo bengana bandeko na biso ya ba Congolais. Na Angola oui ba makambo wana eleka bata moko, mais na minute oyo kimia moko ya bien makasi ekota. En tout cas nandimaki te tango baiki ko relater nga histoire wana na lobaki te eza makambo kaka jusqu'à ce que baye ko tindelanga ba vidéo la famille na ye ko mona ba vidéo nga moko la famille na yokaki nzoto malili na yokaki motema pasi na yokaki pasi moko la famille bokondima te esalaki nga pasi penza ya makasi na motema pasi penza otolobaka pasi la famille bazo boma bandeko na biso ya ba Congolais
koboma nde koboma bango. Neti video moko na otala ka boye mama moko bandeko nango otali age ya mama wana, mama aza ya kokola. Mama wana aza soki ata na ba 67 ans 68 ans azotambola ka boye na nzela moko ya kobatama la famille. Nzoka eza na ba policier moko batelemi kuna bazotalelaka ye. Tango ka baye kotuna ye bakomi kosolisa ye, mama wana akomi koloba bango moko balobi mama oyo aza angolaise te, bien que azoloba munoko ya mboka na biso me aza angolaise te. Mama wana pe akomi ko se défendre alobi te nga naza congolaise. Bandeko nanga balobi donc bino penza nde bozoya kozwaka mabele na biso. Tango balobi ka boye moko deja moko ya ba policier akomi koloba toboma ye to silisa bango moko bandeko nanga jusqu'à ce que baye koboma mama wana oya beti masasi koto yo ope abeti bazalaki soki 8 policier bango nyonso babeti mama wana masasi. La famille nayokaki nzoto malili mosusu ezalaki ke papa moko azotambola ka ndenge atambolaka azokende na mwana na ye kotika mwana na ye na ekole. Na papa na mwana bazwi bango na mutuka bake na bango quelque part. Bandeko nanga façon bazobeta bango masasi bokondima te, bokondima penza te ata muke te. Esalaki nga pasi nakokaki kutu kosilisa ba video wana lisusu te, kaka o natalaki na lobi te ba video batindelanga ba video ebele ya ba video la famille. Nakokaki lisusu kotala ba video mosusu te, nakokaki te, nayokaki motema pasi. Nayokaki penza motema pasi la famille na niveau moko bokoki ko imaginer te. Sala pasi. Lelo soki totali bandeko na biso kuna na Goma bazokufa pas possible. Totali bandeko na biso mosusu lelo bazalaka toujours na posa nakende poto siko peut-être bambongo ya kozwa ba visa ezate ya ba passeport ezate. Bandeko na biso ba congolais bazoloba non tokatisa ta nzela omona bato ebele bakatisi nzela neti ane passé. Ebele ya ba congolais bandeko nanga bakufaki na mer Méditerranée. Ebele ya ba congolais bakufaki na mai wana nyonso tu kana kobunda na vie ka pona koluka vie. Totali na Congo na biso bazobomaka batu chaque jour na Goma kuna eza na batu mosusu ba famille na bango bakufa na bango nyonso kala. Bandeko na biso mosusu ba voyage ka ndenge ezalaka bakatisa ba voyage batu mosusu kana nzela wana babeli bakufi. Batu mosusu kana ba poto wana omona ka mutu ake na poto ake kuna tia kokufa bakomi koluka famille na ye bakomi kotambusa ba photo na bango sur les réseaux sociaux. Bandeko nanga ezosala pasi pe mawa. Yango penza message ya lelo na yaki kaka ko sensibiliser bandeko na biso nyonso baza na Angola. Biso nyonso, bino nyonso bolandaka mama Etoiline Ines TV. Julia Mananga. Plisika nyonso zolanda mama Etoiline Ines TV yo za na Angola. Madame Talia, yo za na Angola. S'il vous plaît. Tango bolandaka biso, tango toyelaka bino ba information, c'est pour que bozala keba. Bandeko na biso nyonso ba Congolais boza na Angola na minute oyo na eko senga na bino bozala keba. Bozala penza keba. Botambola bozala ka keba. Botambola ka bitamboli te. Bozala keba otambola ostala mpe sima. Otamboli otali mpe sima. Parce que ebele ya batu ba okanisaka ke no bangolais balingi biso. Ezana kana batu o balingi bino. Ezana bangolais mosusu balingi bino. Mais ezana ba mosusu balingi bino te. Bango bazokanisa ke no bozokendo zwa mabele na bango. Alors bozalaka keba penza makasi. Soki mbomoni ba parti mosusu otambola eza bien te. Moteme boyi ko forcer te. Soki moni ba policier ebele bazotalelaka bino ka boye bozala keba.
S'il faut que vous changez la direction, vous changez la direction. Pour que ma bé ekweyate. La famille. Et au ça la passi. Passi penza na motema. Yango na yaka toujours ko sensibiliser bandeko na biso ya ba Congolais. To sambela rapé pour na pays na biso. Ebele ya batu, to vivra kana biso kana ba distraction. Ebele ya batu, to kipaka na biso te. Omona ka keno Congo na biso ezaka buzoba na buzoba. Ezaka buzoba na buzoba te. Congo na biso eza Congo, eza pays moko o eza na ba bénédiction ebele. RDC eza na ba richesse ebele, mais mosusu biso moko tomona ka richesse wana te. Batu mosusu nde bazoya komona kango, batu mosusu nde bazoya ka koyiba kango. Biso moko tomona kango te. Biso moko tokomi ka na Congo na biso tozokoka lisusu kovanda te, tozoluka kaka bisika mosusu. Batu bakie poto, batu bakie ba Tanzanie, batu bakie wapi. Wana nyonso kana kopona koluka vie. Mais na Congo na biso eza pays moko soki ezalaki neti pays ya mindele. Na minute oyo richesse elingaki ezala ya makasi. Mais parce que kimutema mabe na kindoki. Eza penza na Congo na biso yango esali keno biso moko aveuglement ekota biso. Moyen to savourer na richesse na biso eza te. Batu o bazoya koyiba bango ezaka mindele bayibi yango mindele ba fongoli ba compagnie na bango kandenge to mona Congo na biso etondi na ba chinois lelo to mukoye komona ba chinois ebele bakomi pe koloba lingala ba mosusu bakomi pe koloba français. Wana nyonso bazoyiba kaka biso toyeba te aveuglement ya makasi. Yango kuto kande na salaki émission ebele abatu bayaki kofinga awa. Mama na biso mama Denise alansaki message to sambela pona bitumba oyo ezalaki na Goma. Mais ebele abatu ba comprenaki na bango te. Ebele abatu balingaki kaka ba policier bakendo bunda. Aussi longtemps que bazo boma bandeko na biso ya ba Congolais bazo boma rapé ba policier kuna bango bakende ka ko bunda. To comprendre que non Congo na biso premièrement eza na besoin ya prière. Prière penza ya makasi. Eza kuto tate que non prière moko ya muke mais prière moko tolobaka penza prière moko ya makasi penza makasi. Yango Congo na biso eza nango besoin. Mais biloko wana nyonso tomona kate. Biso totali la kaka. Mama Denise alobaki nini? O mutu tala alobaki nini? Tokomi na biso kofinga. Distraction moko eza ta kutu na mutu na makolote. Bandeko nanga boza na Angola. Na eko senga na bino. Boza la keba. Bo fongola kamiso. Ozo tambola bisiko moni keno. Place na okende na omona ngo clair te. Ko continue na yo chemin na yo te. Ko continue chemin na yo te. Parce que ebele ya batu. Babomi bango. Bazoboma batu en coulisses. Bazoboma batu bandeko nanga bo comprendre te ke batu bazo kufa. Bo comprendre te. Mosusu oza na mutu moko bo sololaka. Et du coup ozo monaka yete. Mosusu biso to kanisaka akeno. Peut-être ake poto tellement na monde ya lelo. Tellement na génération ya lelo. Batu ebele bakomi na bango ko rêver ka poto. Mutu nyonso akomi na eka poto na poto. Makam nyonso akomi ka poto na poto. E mataki poto e kitaki poto. Peut-être que mutu wana basi baboma ye kala. Mais biso na mutu eza kaka poto. Alobaki akende poto peut-être ake na ye poto. Nzoka ake na ye poto te. Basi baboma ye. Basi balia ye. Basi kutu bakunda ye. Grand merci na balandi nyonso a Etoile Nines TV. Grand merci na bino nyonso bolandaka biso. Bino penza bozwaka tana bino nyonso pona kolandaka biso. Tana bino nyonso la famille kandenge ezalaka. Pona kosalelaka biso ba partage. Kotielaka biso ba commentaire. Ata soki boyaka kofinga biso me bozwaka tana bino pona koya kotiela biso ba commentaire. Grand merci na bino. Grand merci na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo tolobaka toujours ke atikaka biso te. Sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore. Elongo na Etoile Nines TV. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na bino nyonso bandeko nanga. Bino nyonso bobengaka biso. Bokomelaka biso. En tout cas, merci mingi ebele. Mosusu nga moko kutu na lobaka. Ya koloba eza ebele.
mosusu to mankaka pe ba mo pona ko yebisa bino combien to sepelaka na ba appel na bino, combien to sepelaka na ba message na bino. Ata soki to zwaka moi temps pona ko répondre bino, mais to sepelaka penza na ba appel na ba message na bino la famille. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampoviza. Bambote nanga penza na yemoko mama chérie, mama d'amour. Yela benga kaye mingi kaka mama Tina Sambia. Bambote nanga na yemoko mama chérie, mama d'amour. Mama nanga oyo ayaka toujours na mateya. Ayaka toujours na mateya, ayaka toujours na kozongisa nga na nzela ya kitoko, soki peut-être na sala ki émission moko boye na lobaki bien te, omona azongisi yo na nzela ke no yo za mwana nzambe alobaka boye te. Wana na pesi bambote na kombo ya mama Joséphine bisika nyonso azolandaka Étoile Nines TV. Bambote nanga na yemoko Madame Madeleine Keta, mama Titi na pesi bambote nanga na yemoko Madame Sidonia Siala, Madame Sandrine, Madame Bijou, Madame Grace Poi, Madame Vicky Mombonzo, na pesi bino bambote kandenge zalaka, tonton héritier yola, yo pe na pesi yo bambote, bisika nyonso ozali na système moko kaka ya ndenge nini, na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kandenge to beta masolo ya bandeko na biso oyo bazobomaka surtout na Angola, la famille ba message mosusu toyaka kapona kolamusaka biso, ba message mosusu toyaka nango kapo na koyako ko signaler bino kwa na système kaka ya bien la famille na ndenge kaka ya kitoko. Donc bozala keba bino bozo vivre na Angola, en tout cas miso na bino ezalaka polele na système moko kaka ya kitoko. Bandeko nanga kandenge tobetaka masolo na biso ya Gave Cœur la famille eye na ba solution ya kitoko. Gave Cœur batekaka bakisi baswanyaka pe batu bato ebele bakontakta Gave Cœur bazwa ba solution ya makasi penza otolobaka ba solution penza ya kafu yo peso ke oza na problème eza na bato mosusu abali na ye sika nako bala abala ki na ye moseka kandenge zalaka akoti na libala ane ya liboso mwana zoya te, ale ya bimbale mwana zoya te, ane ya misatu mwana zoya te, ane ya 4-5e ane mwana kaka azate. Étoile Nines TV asengi na yo ko hésiter na yo te. Kota na Gave Cœur, benga bango la famille, solola na bango. En tout cas kuna solution na yo ekozala. Ba prix na bango ezalaka nango abordable. Eza te ke ba prix moko ya makasi te. Prix moko ka ya kitoko. Ba sololaka na bango kitoko et puis bazalaka na bango 24 heures sur 24 heures en ligne. Tango nyonso kotikela bango message, tango bakoya komona yo bako répondre yo to bako benga yo. Boko solola na bino kitoko penza makasi. Bazalaka très gentil, bazalaka na bango bien. Bakisi na bango bateka kango partout. Ozala keno oza na Congo, ozala keno oza na Poto, ozala keno oza na Afrique du Sud, oza soki na Canada, oza soki wapi, partout bango bakotiela yo bakisi na yo na ndenge moko ya bien. Et puis ekoya nango na lombangu nyonso eza te keno bakisi moko obomonaka mosu de po sombaki bakisi esali soki 2 mois te ya bango eumelaka nango te ezalaka kaka pap parce que bayebi ke eza bakisi mutu peut-être eta eza bien mutu azozela. Alors bazalaka toujours na ba moyen de transport na bango oyo ekendaka nango rapide, ekendaka nango kitoko na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Na minute oyo kandenge boyebi
makambo kaka ya ndeko na biso mwana nsuka na ye moko papa chéri Jibe Mpiana makambo ezaka moto la famille makambo ezaka moto. Soyez toujours branchés et scotchés sur Étoiline Ines TV pour na kozwa ba information makambo nyonso ndenge ezoleka na mokili. Biso tozalaka toujours informé soki makambo ekoti ata soki tokoya na mwa retard mais toyaka toujours kosala ba analyse toyaka toujours ko informer bino bozala toujours scotché et branché sur notre chaîne. En tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine.